Hey, ça sera un plaisir quoi. Yeah. Nakotala sitangwe bominga papa edo amani papa ngana yimio sitina yo ekomi kose pelisa kocha mobimba angora braza pe Kongo Kinshasa basepeli Abidjan bakotarango Paris pe bakotarango États-Unis pe bakomone aye sitangwe HP Media sitangwe kitokwe www.ehpmedia.com c'est un mot qui te connaît comme ça là EHP Media site kitoko EHP Media sitoye vimba EHP Media sitagayar EHP Media sitagayare EHP Media site kitoko EHP Media sitagayare Edo Amani Chansi Amani Pista Papa EHP Media Ngalingaranga EHP Amani Chansi Amani Pista Papa EHP Media Ngalingaranga EHP Bote la bino nyonso balandi à la découverte. Manela ici, la diva, la Benjamin de la presse congolaise est toujours là. Quand on a cadre ndenge to mesana kaka culture ya mboka na biso ndenge ezalaka. Quand on a découverte to yeba nini faut kolia nini faut pas kolia to yeba nini ezo salama nini ezo salama te. Vraiment lelo la Benjamin a sepela ki ko kita lelo vraiment na malweka. Na dans la malweka awa tokutani na petit marché moko oyo salama awa marché régie na kati ya quartier Lukunga na commune ya Ngaliema. Vraiment mozomona moi marché zalima to s'intéresser ki to kutu ba jeu to kutu jeune moko azo sala activité na ye activité yango ezali dendo na poso. J'espère que beaucoup vous allez demander des questions. Poso c'est quoi? Dendo c'est quoi? Biso na binga ina bino to découvrir to koyoka ye moko expert en aliments ndenga ko expliquer biso yango. Donc tous à Wenze, tous au bêtement barré, tout couti ba divers blocs awa ya côté ka ya kolia. J'espère que bino pe bozala bobima moi libanda mboka musika bobosana pe mo babiloko ngo l'autre sunga bino to rappeler mo na mo babiloko ngo na ependa tous na foot tous na grillage bo mo na bilenga Congo tono makala moto ezopela donc to che carton likolo to fungoli sko boye dendo etoka bino bo mesana na bino na ba four banini biso penda to rapela na système milinga bolia dendo na sola milinga na bien wapi to yoka na nuye moko muteki papa muteki oza wapi o tuzomona papa nzete na nzete papa awa tuzomona tomoni dendo awa tomoni poso papa oui ko expliquer biso vraiment précisément poso oyo merci pour ça na penda to lingalingi masha musika te sobe papa ndeko penda ba mona poso oyo tomoni papa so ko expliquer biso eza poso ya nini eza poso ya nini eza poso ya ngulu mama poso ya ngulu o badendo habite sko yo lobine ni po mafuta yango na misunite te ya kaka ba poso boye donc to se retrouve to mama yaka ko expliquer biso bana besoin d'explication moko parce que étant que moi si pe o meka ko sunga po lelo basi tozo to komi ba victime pe ya ba malade ebele na biloko tozo lia ba grâce komi biso na ba mabumu to komi ko souffrir na ba nini biloko muso tozo lia tozo yeba ngote donc o moni kaka eloko ane zo tekama ou batu bazo somba yo pour que soma mama meka ko expliquer biso na no bien poso oyo vraiment eza poso ya nini poso oyo eza poso ya ngulu na kanti bomona ndenge yaka na ba nini ba ngomo baliaka misuni batintela biso ba poso na kanti partout zo tambolo mona ke ba poso ya kotumba oyo eza dendo bango moko bakolo nango kuna to ebite biso lokwa to za ba pauvre nde ba yela biso ba masoko ya dendo
oyo eza masoko ya dendo misuni ba mapapu mipende bango moko ba kontina ngo baliaka likolo tema biso awa nde batindela biso ba pose c'est ko boya mama oyo eza malade parce que tozomona eza beaucoup plus eza mafuta net apena na poso tozomona beaucoup plus mafuta. Pona mafuta oyo eza foti na bisoté ozomona to luka moyen de vivre dans le sens que tous au moins enfant pour le longa na kobo ya kotumbango mais muninga mususu aye aseni ni atumbi donc nyonso eza ka pona moyen de vivre to lia ngo toute exénuité eza loko moko boye yoko za nanzala omoni que le temps okota wenze osombe loko eza pasi olingi mo loko moko boye po esunga donc dans le sens là to osela biloko tozoli biloko na sens ya vitamine T to bénéficier na vitamine T mais tozoli mpona to kanga journée nde tozoli biloko oyo pona kozanga pe en plus na sens wana pona minute so na bila luka kolamba na koluka makala na koluka nzungu na koluka tout mais na minute eza loko moko ezo sala nga ezo sunga na minute na koza na 500 francs na sombi de ndo 300 kwanga na nga 200 omoni ke tongo na lezolia esungi ngai na sens wana. Chers intervenants de la découverte, bozo yo kanenge maman la biso azoloba. Et c'est loko ezo pesa biso pasi parce que tout le monde a pays mususu ezo émerger. Pourquoi pas nous au Congo? Oyo tozolia oyo. Ndabandi bino bozo mona. Eza bilili. Plan de mafuta. Tozo encaisser nini na nzoto. Ba kondibo motela biso na likambo yo. Mais ma papu nango ekendaka wapi? Ba kwisi nango dendo azanya mawe aza complet. Pourquoi nous seulement ça, les derrière, hein? Veuillez m'excuser peut-être pour les termes, mais je n'ai pas de choix, je dois le dire parce que c'est la découverte. Nous ici, donc, nous sommes toujours obligés de manger les derrière. Ma papa n'a pas de la botine de la biso en wapi. Maman la biso, mais quand on koloba, dendo parce que tout le monde dendo est entier. Nan tout le monde a déplacé au papa dendo, au kwisa dendo, au kingwa dendo, et ça la kaka matakuma dendo. Matakuma dendo yakanse yebani nango partout eza biso ko boya ngo te parce que ça biloko zo ya ba konti ba permettre ko tana mboka na biso siko biso tant que baba acheteur to ko sa ndenge nini to za na droit ko accepter ngo parce que nous sommes les acheteurs. Nous sommes tous là OCC, tous là ni ministère ebele ko boya pe elo connaître amneti poso o talango pour la population na yo. Avantage nango eza nini? OCC pas ko kanga ngala bino e ko kota na mboka te. Exemple d'abord na ko kopesa exemple même pas pour les dindons. Tous ça même na ba whisky ba tu ba melango ba langwa. Est-ce que OCC ngo uti ko koloba nanga est-ce que so mona te so mona te? Et ce mona mais bazo ko permettre ekota na mboka na biso ba tu ba mela bazo sa ba dégâts tu muso fa ça la dégâts fa azala sous drogue. Bon, biso ba honnête nga de ma part, je suis acheteuse. Na kendaka nanga na kena chambre forte, j'ai acheté ça. Je suis venue pour vendre, pour donner les gens pour manger. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que les lorsque nga na boyi côté kayango na biki non ça c'est parce qu'on nous envoyé ces mal matakuma dendon. Moi j'ai refusé d'acheter ça. Alors les autres qui vont venir. Ce n'est pas notre problème ma demoiselle. Chers internautes, d'abord prenez biso rigueur, ce tous autres bien on a comme on comprenez même le fait président Mobutu. A ben on a comme on Matoko Madendo. Nous sommes pas des impolis, c'est pas du petit, c'est pas quoi. Et ça comme boye la biso parce que là on peut si biso to liaka yango. On peut si biso pe kombo nango yango wana. Mobutu avait dit qu'il faut appeler chaque chose à son nom. Ce n'est pas nos problèmes, c'est ça. Masoko Madendo, c'est ce qu'on appelle, c'est ça. Eza yango. Là-bas, au Paris, là-bas, on mange les cuisses, on mange le tout. Nous, on nous envoie seulement les masoko madendo. Ce n'est pas nos problèmes. Comprenez que dans un cas, nous dans l'ambiance. Ceux qui peut-être regardent, moi, mon cœur, tu préfères que tu te lies à la place de Makaya ou maman, la place à Olia Biloko. Pour la colia Makaya, ce n'est pas un problème. Makaya, normalement, tu m'as dit quand on pour la gastrite, pour la hypertension. Tout ce qui est de Makaya. Espère qu'il y a 6 000 enzoyo. Wenda régie des autres boyens, nous, faut pas lucana nous hier parce que un grand dame. Oazo solo la be bango ba consomate bo mona nanu ka bino mo malueka o kaka botaka ba façade siko ba bilonga boye to pesa bango 10 ans après o mona Congo niveau to kendele bota da bilongo bana ba mikie ba chapeau ba leti nanu ya ba soda bota ba forme pesi siko bo pia bango 10 ans ya Merci beaucoup. Donc c'est l'ambiance quoi l'émission est vraiment en direct. Donc on est venu là
ndana bisa bilongo ka tozana mukonza wenze simbi masolo donc autu ko expliquer biso dendo kuna awa toye na makayabu donc j'espère que mieux vaut de préférence qu'on lia kutu makayabu que qu'on lia dendo parce que dendo tu fais seulement approfondir ventre maman to kutu lisusu awa aye moko asimbi déjà ba fête hein bon on a ba poupée kuna bon polyvalent obeta j'ai tout ce que moi c'est boye ata complexé na yo mubala c'est la 10 francs na yo to $10 on a ndeni même temps gérer ne ba mesa na mama to moni awa to yebite ba koma makayabu ngo to ko benga makayabu nini na makayabu nini tozana deux sortes makayabu tozana makayabu akisala kindeki tozana en plus na makwala deux sortes makayabu tozana ngo awa makayabu ngo tala ya bamboka espèce to yebi peut-être mboka boye mboka boye siko bango mibale mboka nini na mboka nini neti ngande na zabu ngamo ko na kenda kalufu na yaki ka dimanche ngamo na kenda kosomba na yaka koteka na teka na gros na teka pe na détail nyonso mibale za makayabu alufu. Bon, normalement, où t'as Bangola, donc référence n'a des akaloufu na Mariano. Donc ce qui est outil loufu de ba côté kana Mariano. Oh salakindeki. Oh makwala. Oh ne so salakindeki makwala. Parce que mutazwine na moye, botana no niveau to kendele na mboka. Donc potala ke tozo mi bomaka ka biso moko. Mutasomba likaya ba 200 boye. Oh 100 francs. Permettez-moi, azu kwa nga 200 boye. Allié à Melimai, à Kangi, je ne suis pas allié à ce 17h. Yaya, au contribution de la santé. Bino bato bo alibanda mboka, o mona ndeko bandeko nanga bayaka munene te. Oyo kuno konzi, oyo kuno sali boye. Beaucoup plus na Congo bato bakoma kolia pona ko bénéficier na santé te. Bakoma kolia po akanga nzala. Yaya, tina 21e siècle to kende wapi? Où allons-nous nos chefs? Toza biloko ebele na mboka la biso. O boko yuko sala, pe population et se retrouver. Moi je préfère te lire la biso ta ba légumes hein. Ko lire biloko kwa ba dendo. Net mama kaya bu de bango da accompagner. O sali moi légumes na yo, moi ndunda na yo, moi ni na accompagnement na yo o tie makayabu. Mais lelo et comment on lia maya pamba pendant maman moi 500 mutaye na 300 vite fait kaya ba 100 fois kwa nga 200 et kola maya melia soka fungole lo ligne 11 awa soka fungole lo ligne 11 awa donc asi on a na kwa nga likaya bwali mais na nzoto na biso intérieur na biso tozo tonga ngote tozo boma makasi tozana mama na biso kaka ndenge bete biso comme maso makaya mama to komi na suka bambula tebiki ozapi na baye ayo toiko leka bongo te sans remerciement na yo po ba bibi siko ba yambi bino na kimia botika lipambo li vraiment grande dame moyo aki vraiment montema ouverte anzimi ko lobana biso anzimi ko pesa biso marchandise na ye to présenter bino vraiment to kozala un grand envers yete apesa pe mbote na baye aye j'espère ko zanga bango te baye aye moko bon na remercier bino na ndenge boye to solo li ba bi personne so ba yambi ba to fo bozali pamboli par la grâce de Dieu bonne continuité bon service biso loza biso nga na benga mina komba mimi mbala na tekaka wa o mesa na ngai mbala sima même à la prochaine fois to ko mona na bino lisusu na pesi batu nyonso mboto balingaka mimi mbala na pesi bango nyonso na ba obaza na pays étranger na ba obaza ba suivre kaka mimi mbala na souhaiter bino bonne fête à tous. Merci nga be na souhaiter déjà hein batokuti pa ba jeune wa takuti ba jeune mais c'est pas trop ça la grotte parce que hein table ya dendo to sala ki ye muta pesa ki biso ngo vraiment remerciement na ba yayo ko papa momi bale misato e sala nga pe na remercier ka bino ndenge boye bolandi mama na bino boye sala sengo mingi. Chers internautes, nous comprenons que nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre la découverte d'aujourd'hui. Vraiment, la ligne qui est beaucoup plus surtout solo la maman badendo. Et ça, le mot que ça a causé. Peut-être qu'il y a autant d'ango qui va prononciation, bébé qui va linga la nengue va tolobeli et c'est qui si yo. Mais ça a causé. Quand ils a comprendre la leçon parce que je sais pas que bino bobimi libanda ya famille bobimi libanda ya mboka mais ma famille na bino bazala kapé awa bazo vivre même réalité o biso to ebisa bino sachant que vos familles baliaka badendo oyo baliaka makayabu oyo donc yo muto dans la famille peut-être moi famille quand ni ta une santé moi genre
kozwa bango rigueur tetalaka badendo tozolia tout le temps baposo bamakaya donc tozotonga nzoto te. C'est tout justement pour bakanga kaka nzala. Donc si je me mets à l'intérieur parce que je suis aussi congolais, je vis aussi au Congo. Donc je ne veux pas me nourrir comme l'ongola. Voilà pourquoi nous sommes ici à Pémen. C'est pas que toutes choses là, moi aussi je mange ça. Vraiment, donc comme une souka, on a passé bino merci bino no so bokolanda biso. Comprenez que l'ambiance comme je vous avais dit, tout ça vraiment na katia malueka. La découverte qui dit vraiment na katia malueka, tout ça na marché régie des eaux. J'espère que bala malueka ope bokolanda biso, na quartier régie des eaux, ope bokolanda biso quartier na bino régie des eaux ya ngoyo. Monika moi wenze, moi entra ba veni ya ngwala, moi ba soda ya 15 ans kana otolo bala bino 15 ans après. Bano yo to pesi bango ba 15 ans 10 ans après. Surtout longo yo. Et moi na soka kangi yo. Par des athées. Yaka nanu, Diego yaka. Azana mwana mukie mais au mona bene longeza ya. Sikopia 10 ans. Asimba arme. Ya wana tolo ba pardon. Ata simi sango. Ya malgré to komi vraiment na suka. Malgré to komi pena na suka, to kutinde ko mwasi awa, alinga bakisa pe mwa liloba pona wenze na bango. En tout cas, Wendela biso penze eza bien mais ka salité surtout les kamabadendo faut bolo belango mingi parce que kwisi toyebite mutu nango eutaka wapi maboko nango eutaka wapi tolia kaka ene fiske kaka tolia kaka tika tolia tango tozolia libumu ezo sala passe do makambo ebele donc bino motale la biso makambo parce que to batela santa nzoto na biso moko po lelo tokolia biloko wana lobi doliengo lobi pona nini vi pasi bo makaya bwana romona donc ça n'a bien été na kati libuma mutu mais ozo vivre kaka pona nini passe nezole sabato ya biloko yo moko badendo ozo mona biloko ebele toliaka ba poso to yebaka te utaka wapi mais nzambe ka kosunga ko kangola kongo na biso na sengi bino ka merci mingi na pesi mbote na mam Shafa pas Julie Fanny maman Malata merci na bino pambola bino. Merci beaucoup maman pour l'intervention na yo boyo kinde ko mwasi ndenga lobby donc tozo tonga kaka ba maladi na kata banzoto na biso bino ozala bandeko soka bengio ya miome ya kiste ya appendicite ya boye comprenons les choses bandeko na bino baliaka donc rien à dire quoi, rien à dire, ça fait mal, mais on n'a pas de choix parce que tous on a kondi et puis kondi tous on a ministère et puis ministère si biloko et y a la petit peuple ba liango non ezaki na ba structure moko eleki donc tant ba structure wana et côté si biloko ango ba petit peuple bosani mais ezaka passi eza vraiment passi beaucoup plus social ngo po bino bo bozali banda bozwa bo meka ko tenir vraiment ba famille na bino baza wa rigueur te parce que conjoncture ya mboka eza penda mabe makasi. J'espère que bino bozali banda mboka denda o bomona ngo te boliaka peut-être ba quiz banini mais biso awa ba quiz wana la banini wana imona na raté o eza la page dendona kwanga na poso Monica poso on est dans le mafuta ou alors non. Donc avec des bébés comme ça là, comme je vous dis toujours, bah on a déjà l'armée là bango na kibomwana. Si côté on est à Zabo et fait moins de 10 ans, il y a 15 ans près de pour vous dire que Congo et dans étage par étage, la génération est l'équipe oyé. Non bah oyo ba faire DC il y a 10 ans après pour bilonga beso simi machette ou simi mbeli, simi munduki. Mawezate, vraiment na komi na suka na ko chiter sans que na remercier binote na remercier bino kaka et pesa zuwa tende kaka tozoloba likolo nzambe na semai la Benjamin na katikati tande etie tande sali mabe makasi kitoten mabe elelio bino bobandaki yango bosisango bye bye. Ça rend plaisir quoi. Yeah. Nakota la sitangwe bominga papa edo amani papa ngana yimio sitena yo ekomi kose pelisa pocha mobimba angora braza pe Kongo Kinshasa basepeli Abidjan bakotarango Paris pe bakotarango États-Unis pe bakomone Aye sitango et HP Media sitango kitokwe www.ehpmedia.com sitango kitoko na kotala
HP Media, Site Kitoko, HP Media, Sitoye Vimba, HP Media, Sita Gayar, HP Media, Sita Gayar, HP Media, Site Kitoko, HP Media, Sita Gayar, Edo Amani, Chansi Amani, Pista Papa, HP Media, Ngalinga Amani, Chansi Amani, Pista Papa, HP Media, Ngalinga